Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bonjour, bonsoir. Partout dans le monde. Bienvenue dans les artères de Kinshasa et Mukolo Lelo. Les artères de Kinshasa Mukolo Lelo. Oyo, voyez, qu'on fait visiter Bino, quartier Lemba Salongo, Guinée. Beaucoup de s'abonner, de partager, de liker. Le bandit vidéo na biso. Ah, na Rompongaba. Rompongaba yango yo. Beaucoup de. Merci parce que vous avez épelé dans les artères de Kinshasa. Merci pour l'intérêt pour accorder à l'émission de Bisso. Voyez, rond-point. Ngaba kena libanda ya mboka kala boye lisusu ndenge tomate ngaba yango c'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Rond-point Ngaba yango. Lelo toye na Rigini. Bana Rigini boza wapi Rond-point Ngaba yango ba lisolo Rond-point Ngaba sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Merci na balande na biso nyonso. Awa là avenue de l'université. Oyo, arrêt à intendance. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue de l'université yango soki ok tout droit nango okei ti intendance Balingi zombe, bato ya mokili
koleka biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikoto sanzambe Kabali solo pesa sango na moninga les artères de Kinshasa lelo na Rigini, les artères de Kinshasa lelo na Rigini. Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, tout dévoté mon massé. Avenue Ubangi, wana Ubangi, bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Verification des écritures avec le pasteur Godepoué. Azan a raison. Kena libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge Rigini ekoma te. Ana Rigini na bino yango oyo. Lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Avenue Ubangi yango oyo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme Avenue Ubangi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lemba salon on a bien botika kala yango yo.
Tozokoba na avenue Ubangi. To faire visiter bino lemba salon on a bino botika kala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana rigini na bino botika kala yango yo. Bani yango avenue Ubangi. Awa tozozonga bypass. Lokaka po tolakisa bino quartier rigini na bino botika kala. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci parce que Boza est belé, Bolandara les artères de Kinshasa. Oyo eza avenue Mungulu Diaka. À droite na biso concession ya Papa Mungulu Diaka. Avenue Mungulu Diaka yango oyo. À droite na biso Papa Mungulu Diaka. Et pour faire visiter bino bypass yango oyo soki ozongi na droite ozongi lemba matete. Matete ozongi rompo ngaba avenue Mungulu Diaka yango wana. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye.
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na Merci na balandi na biso nyonso. Merci na ba abonné na bano na mbone ya 3 exemples production TV. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Kabali solo pesa sango na moninga. Omoni quartier na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso. Komela biso. Lelo toye na demande ya bana hygiène. Toye na demande ya bana hygiène. Bamona hygiène na bango batika kala. Awa tozongi bypass yango nde ezomema biso vers rond-point Ngaba. Après tobanda kokota na balabala ndenge tosalaka na quartier Salongo. Soki botali na ba vidéo na biso akala bomona tosi osali bino quartier Salongo, mais plus précisément na Salongo Sud. Lelo toye pe kosepelisa bana Rigini. Bana Rigini boza wapi? Bokota, bosabone, partager, liker. Rigini na bino botika kala toye bolakisa bino yango. S'il te plaît, retournons à la parole. bengaki uponga oteka yango parcelle à vendre yango ils en a 28 mètres sur 40 awa na Kinkole so komika na château d'eau otunika avenue Djika pomoni bino espace ezali yango yo espace yango ezali botungisaki trop yango yo espace eza soko lingo sala salle de fête soko lingo sala flat oye yango yo awa nyonso tu bomoni awa yango yo mobof Chai Clément mobof Poupon yango yo donc tozokende ndenge ezalaka kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 donc yango wana donc eza déjà cadastré mikanda nyonso tout ya leta ezali osepeli nango ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana
tokei tovérifie makambo nyonso tu soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tu mikanda ya cadastre ezali tokei na commune na bureau ya quartier donc yango oyo 3 d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Njeka frontière ya Baumbu na Njeka yango donc oyo yango oyo botunaki naza na besoin na lupango na Kinkole toyebisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numero eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali omoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so communiquer na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oye na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo na nini kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo moto okopesa biso éclaircissement lupango eza na problème eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tobimiki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nani tomiki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très très bien boyebi ete boyebi très bien wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo na nga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très très bien conflit eza te nini eza te nayebi nga nde naza awa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe soki moto alingi aya awa lokola ndeti ngai nakomi motu soki alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo apon ozwi moto oyebisika moto ya moto otikanga na château d'eau oyo eki nzela ya Kibomango village so oler bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotuna kaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci bon toutefois lokola banimero ezali makambo nyonso to ezali soki moto akomi na château d'eau wana abengi akoindike ye ti place ya kokoma moni donc oza mwa mbongo esilaka mabele esilaka te osombi mwa eloko etikala souvenir kotonga avenir alobi ya bana ya makambo ebele donc yango oyo bomoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc bomoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango oyo awa osombi otie kaka portail kaka esili bando tonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka mpe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota bokota bana rigeni TV eza radio te avenue de l'université yango oyo soki omati nango tout droit okei intendance lelo toye na Rigini bana Rigini bokota bo s'abonner bo partager bo liker
Merci na papa na biso Gai Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande Pomato de Tukin les artères de Kinshasa lelo na Rigini Thierry Chako Omokoko 3 exemples production TV lelo et pe kosepisa bana ya Rigini bokota bo s'abonner bo partager bo liker otiki avenue de l'université Makambo toboya kilobi L'issume comment nango perfectionné Makambo toboya kilobi et qu'on autorisé Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge bana Rigini bokota kaba lisolo Rigini na bino botika kala yango yo les artères de Kinshasa et qu'on faire visiter bino yango awa to na veni Beni c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Botama na veni Beni ovanda na veni Beni ofutela na veni Beni yango Collège Triomphe yango yo awa toza na groupe scolaire Gombele yango oyo Institut de Gombele yango oyo awa toza na avenue Beni bokota bo s'abonner bo partager bo liker la trahison est une intelligence avec elle une sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la sima yesoyo yesuzongana yo
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Kenda libanda ya mboka yebiso sundenge aveni beni komate aveni beni yangoyo. Merci na bana rigini nyonso kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans yebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te. Quartier rigini yangoyo quartier Salongo awa toza na rigini. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Merci na bana rigini nyonso bopanzalien beta lisolo les artères de Kinshasa lelo eye ko visiter quartier na bino. Merci na ndeko na biso Patrick Bokolomba Mpela. Patrick Bokolomba Mpela na France rigini yangoyo. Omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, quartier na bino te, komela biso, benga biso. Tokokende, omona pe epa na bino otika kala. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire
bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Bana nyembo 1 yango oyo bana nyembo bokota bosabone bopartage bolike. Bana Rigini, boza wapi, manifestez-vous. Manifestez-vous. Quartier Rigini yangoyo. Manifestez-vous, Rigini yangoyo. Quartier Lemba Salongo. Commune ya Lemba. Awa toujours na avenue Nyembo. Nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Oyo, frère Montfortin de Saint-Gabriel. Bana Salongo bokota. Ah, tu es venu Nyembo. Tu es toujours en Ango, avenue de l'université. Bana Nyembo 1. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kenda libana ya mboka. Yebi susundenge avenue Nyembo ekomate. Nyembo 1 yango. Kabali solo. Merci na abonné na biso na ba non abonné. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Toujours avancé na balade na biso lelo. En quartier, Lemba Salongo, na Rigini. Ceux qui botali na ba vidéo na biso akala, bokomona to sala bino Salongo lisusu, mais Salongo Sud. L'histoire comment nango perfectionné. Awa, toujours en avenue Nyembo 1, toujours en ango vers avenue de l'université. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé.
kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bana Avenue Nyembo, Avenue Nyembo 1 yango yo na quartier Lemba Salongo, plus précisément na Rigini Kabali Solo, omoni lupango na bino komela biso na commentaire yo moto pe omoni epa na bino te komela biso na commentaire benga biso tokokende omona pe epa na bino Avenue Nyembo 1 yango oyo tobimi nango vers Avenue de l'Université. Merci parce que boza ebele oyo bozolanda les artères de Kinshasa oyo bozobenga bozo s'abonner bozo liker. Merci pour na partage na bino yango nde ezo encourager biso tokotaka kotaka ba quartier ebele. Complexe scolaire 5 familles yango oyo à droite na biso complexe scolaire 5 familles. Prochainement tokozonga po tolakisa bino mpe babalabala ya ngambu wana nyonso eza egeni. Avenue Kitona Angoyo Kitona na droite, na gauche Bakole 1.
aza na raison. Bana veni bakole boza wapi? Aveni bakole yango yo. Aveni bakole 1. Lemba Salongo Rigini. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Bana veni bakole 1 yango yo kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans ebisusu ndenge ya veni bakole ekoma te bakole yango yo. Mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Merci pour ton intérêt, besoin accordé dans la émission Nabiso. Pour bon balisolo yo mon côté, panza yango, partager, liker, commenter. Numéro Nabiso eza affiché wana. Bokota oza na besoin de soutenir biso. Numéro Nabiso yango wana eza affiché benga biso. Lisumbi na yo kozala bienvenue. Bana balabala bakole aveni bakole yango yo bandi nango à partir ya l'université archidiocèse de Kinshasa doyenne Nodasa Marie Reine des Apôtres. Une sagesse avec un ennemi. Comme contrai sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Merci na balangi na biso nyonso. Merci na bambone, na non abonné. Salongo na bino botika kala yango yo. Ovanda na avenue Bakole, obotama awa, ofutela awa avenue Bakole yango yo. Yempo komona yango. Avenue Bakole ezo continuer. Sobato, masongo eleki, tozongela kaka
makamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoikotosa nzambe tala biso bato bana veni malula malula yango oyo aveni malula posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retuno tosala parole retuno tosala parole Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. aveni malula yango oyo bana gini bokota bosabone bopartage bolike rigini na bino kotika kala yango oyo kaka ndenge tolobaka TV eza radio te tozo avancer na balade na biso ya mokolo ya lelo makambo toboya kilobi ekomi autorize masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye tozo avancer na aveni malula aveni malula yango oyo bokota bosabone bopartage bolike c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bandaki na ubangi okoti Beni après Beni nyembo 1 après nyembo 1 bakole awa tozana aveni malula bana aveni malula bokota kabari solo aveni malula na bino kotika kala yango oyo bana ya quartier Lemba Salongo Gini yango oyo
sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Merci na bandeko na biso nyonso. Oyo baza abonné na banon abonné. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Merci. Ndenge bozo benga, ndenge bozo s'abonner, ndenge bozo partager, ndenge bozo liker. Awa. Toza na veni Malula. Rigini na bino botika kala yango yo. Ovanda na Rigini. Yo moto koyebisa biso na commentaire soki Rigini échanger ou bien eza kaka ndenge otikaki yango. Ya papi! Ya papi! Bokota. Complexe scolaire Saint-Joseph de Cracovie. Saint-Joseph de Cracovie. Otanga na Saint-Joseph de Cracovie. Saint-Joseph de Cracovie yango wana. Awa toza na veni Malula. Prochainement, tokokatisa na ngambo ya université kuna. Et lelo toza concentré na ngambo oyo. Bokota. Kabali solo. Omoni quartier na bino, omoni balabala na bino. Benga biso, komela biso. Avenue Malula yango oyo, tobimi yango université. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godem Poet. Azan a raison. Awa toza na croisement ya avenue Chibangu na université. Tozu avenue Chibangu. Non le na biso baruti tabernacle yango wana na ngambu.
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata moko bana veni Chibangu bokota bokota aveni Chibangu na bino botika kala yango oyo kabali solo bana salongo difficulté ya mai esila te bazwelango précaution baforage ekoma balabala nyonso ndenge bokokomona yango en face na biso oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo bokota bokota bosabone bopartage bolike Chibangu yango oyo na Lemba Salongo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosanta mbe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosanta mbe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie Oyo soki okiti avenue Malula balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola makamwe mingi lolenga bandimi ya lelo bana Chibangu bomoni Chibangu na bino otika kala Chibangu yango oyo bokota bosabone bopartage bolike merci na balandi na biso nyonso merci na intérêt oyo bozo accordé à les artères de Kinshasa na chaîne 3 exemples production TV lelo toye ko sepelisa mpe bana ya Rigeni na bango batika kala basengaki bamona yango mpe Rigeni yango oyo on a venu Chibangu. Merci parce que boza ebele bolanda kabiso.
Bon partager, bon liker, bon commenter. Merci na abonné na biso, na non abonné. Yo motuna no s'abonner te, s'abonner, activer cloche ya notification pour ozangaka ba vidéo na biso te, balabala qui passe yango yo. Makambo toboya kilobi L'issue me koma nango perfectionné Makambo toboya kilobi ekomi autorisé Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo te oza mwana rigini omoni lupango na bino te komela biso benga biso kozonga bana kipase balabala kipase yango oyo qui passe ekota côté à complexe scolaire Serena tokozonga pe ya kolakisa bino tozo continuer na qui passe na direction oyo. Merci abonné na biso na ba non abonné Kabali solo ovanda na Rigini na avenue qui passe okola na qui passe otanga na qui passe yango ya croisement qui passe université yango yo aux yeux droite ozongi rond-point ngaba ceux qui aux yeux droite ozongi rond-point ngaba aux yeux gauche ozongi Inekin complexe scolaire Serena et là qui passe numéro 7. Merci na ba ndeko na biso balandi lelo na ba oyo bazwi biso
na katikati tolobi toye awa na quartier Lemba Salongo. Quartier Lemba Salongo oyo eza deuxième partie na yango parce que tosi tosaleli bino Salongo Sud lelo toye na Rigini esili te tokozonga lisusu mpona kolekisa bino bisika mosusu oyo nano tolakisa bino te na Lemba Salongo na yango omoni epa na bino te omoni balabala na bino te komela biso na commentaire tokozonga awa wana veni Kipase yango oyo direction oyo pe eza avenue Kipase complexe scolaire Serena yango oyo otanga na Serena otangisa bana na Serena yango oyo à droite na biso Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Kipase après Kipase Mabi Kaba Lisolo pesa sango na moninga na moni quartier na biso Rigini totika kala osala 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans oyebi lisusu ndenge quartier Salongo na bino Rigini ekoma te Rigini yango oyo awa toza na balabala Kipase bana Kipase bokota pour partager, pour liker, pour s'abonner. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission. Complexe scolaire Saint-François d'Assise yango oyo na gauche na biso en face ndenge boko komona yango Saint-François d'Assise avenue Kipase yango oyo tozo avancer balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
tolapisa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec elle qui passe yango oyo croisement qui passe boulevard Salongo. tokoma kotrahisa kotala nsima yesu yo yesu zonga na yo Croisement passe boulevard Salongo yango oyo bokota bosabone bopartage bolike. Tobimi boulevard Salongo. La parole nous est tous demandée. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosanta mbe Talabiso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Totika hypocrisie Talabiso bato toboyi kotosanta mbe Talabiso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Bana boulevard Salongo. Boulevard Salongo yango oyo complexe scolaire Sacré-Cœur ya Bigini yango oyo okei na droite na biso ozongi rond-point ngaba ozonga rond-point ngaba te epi ozongi boye ozongi intendance ozongi boulevard Salongo. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi bokota bosabone bopartage bolike oyo croisement ya kipase na boulevard Salongo touti kolakisa bino kipase sikoyo tozo avance na Salongo. yesu yakana yo vrema
tozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci parce que Boza est belé au bonjour les artères de Kinshasa à Mokolo lelo oyo toye kotambola na quartier Lemba Salongo quartier Lemba Salongo na bino botika kala boyi bisusu ndenge se le komate boulevard Salongo yango yo boulevard Salongo na bino botika kala ndenge boko komona ngo misala etelemi kaka ndenge tolobaka TV eza radio te bana rigini bokota bosabone bopartage bolike bao nani basabone te activer cloche ya notification po bozangaka bavideo na biso te boulevard Salongo yango oyo boulevard Salongo na bino kotika kala Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. bana avenue Mabi yango yo Mabi na bino botika kala tokokaki kosilisa te sans que tolakisa bino mpe avenue Mabi na bino Mabi yango yo omoni lipango na bino te omoni avenue na bino te komela biso na biso kozonga toya kolakisa yo mpe epa na bino bana Mabi avenue Mabi yango oyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole.
aza na raison. Tozongela liloba bana veni mabi bokota 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 bopartager bosabone communauté ya bana lemba nyonso na monde entier quartier lemba salongo yango oyo awa toza plus précisément na Rigini na bino botika kala yango oyo awa toza na veni mabi bana mabi bokota bokota lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorize bana mabi yango oyo masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke awa toza na croisement ya veni Lobemba na boulevard Salongo tokomisi beglize lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu na trahison avenue Lobemba yango oyo bana avenue Lobemba avenue Lobemba yango oyo bokota 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 bosabone bopartager bolike bana Rigini Kabali Solo avenue Lobemba yango oyo Tozongela kaka za
nzambe totika hipokisi totika hipokisi totika hipokisi bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo bana lemba salongo na bino kotika kala yango non loin na biso complexe scolaire botondi yango wana toza na avenue Lubemba. Bosanene tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Merci parce que boza ebele Ozolanda les acteurs de Kinshasa na 3 Exemples Production TV awa tokomi na avenue Biye yango bana Biye boza wapi bokota bosabone bopartager boliker Biye yango oyo lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala bana salongo boza wapi kaka ndenge tolobaka TV eza radio te oyo eza image réelle ya le 29 janvier 2025 Biye yango oyo banditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba
kopesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi. Kaka ndenge tomesana koloba ngo omoni balabala na bino te omoni lupango na bino te komela biso benga biso eveni biye yango oyo biye yango oyo croisement ya biye boulevard salongo yango oyo boulevard salongo soki okei boye okei binikin boulevard salongo yango oyo. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyiko tosanzambe Tala biso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Totika hypocrisie Tala biso bato toboyiko tosanzambe Tala biso bato masumu eleki Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Totika hypocrisie Totika hypocrisie Bato ya mokili balobi balingi nzambe Bato ya mokili balobi balingi nzambe Balingi nzambe te balingi biloko na ye Nzambe alola koma kolela Merci parce que bozalaki ebele akolanda les acteurs de Kinshasa ya mokolo ya lelo oyo toyaki kofaire visiter bino Rikini Lemba Salongo tobandaka mpe tosilisaka na biso soki botali na bavideo na biso ya kala bakomona tosi tosalela bino quartier Lemba Salongo, plus précisément na Salongo Sud. Lelo toyaki Rigini totamboli omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso video na biso ya mokolo ya lelo tosukiseli yango awa na boulevard Salongo soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Patrick Bokolomba Mpela na France. Merci na mama Ovine Lukunga na Suisse. Merci na Pombato de Tukin Thierry Chako Omokoko na France. Soki yesu azongi te tokutani mbala nsima awa toza na direction ya chez Tintin, direction ya chez Tintin yango oyo awa makambo toboyaki lobi oyo eza direction ya chez les copains, direction ya chez les copains oyo nyonso eza Lemba Salongo Sud, Salongo Sud yango oyo. Merci et à la prochaine. masula kobangolaka motema ye